Moi, tu vas dire, DGT, ma faute, c'est que Zalinga est une grande dame avec un grand G, quand on a actualité net, mais c'est là que nous avons peu copier sa conseil, bandeko. Babolingo, tu es le sous le sang et ma paix à passer. Et après, Kyodo Kobungisa mwasi to pe artiste na biso comédien Kyodo Kobungisa mwasi na ye lelo sango ya mawa et commune na biso en solo zolo o a perdre pe maman ya bana na ye. Et pour la courte histoire, ndeko oyo akufi azali maman ya bana ya en solo zolo, mais o bazane actuellement te donc mwasi na été o bazane actuellement mwasi o abengisa na poto donc mbali boso ans anyata meki nzamputu to pe makolone na mboka oyo ya mindele moto abengisaka ye ezalaki Arlette la mama nde wana bomoni na miniature na profil akufi. Et ndeko oyo bino boyebi ba artiste comédien ebele baya na poto na nzela ba relation ou encore na nzela ya mabala basi ebele babengisi mibali toyebi baza mwa ebele ba de Londres ba la Duchesse baza mwa ebele ndenge moko ndeko na biso Arlette abengisaka pe Ans ndenge mwasi na mobali balinganaki et puis Ans ayekoya poto. Personnellement namona ba image bilili ndenge Ans auta aéroport ndenge mwana mwasi akenda kozwa ye azala kutu déjà na bébé donc akendaki na zwizemi na ye ayekoya aboti pe mwana na ye en même temps ba démarche ya mobali ezosalema na ndenge Ans ayaki koya poto. Tango akei kozwa Ans na aéroport totala ba image wana moi personnellement namona yango ake kozwa ye ndenge bino bobi Ans ndenge asekisaka azalaka humoriste comédien azo kosala mwa bacomédie azobenga mwana ndoi ya mama ya koko na ye quoi parce que Ans apesa mama bota ye ndoi. Voilà donc mwana wa liboso babota na Ans Lozolo Arlette azalaka ndoi ya mama ya Ans et nga nayebi yango parce que namona ngo na ba image mokolo o Ans atiaka makolo na ye na poto eza na France tango ayaka sika nde ndeko mwasi akende kozwa ezali na bebe na bango bazosepela bazocelebre ndenge ezalaka kaka faya tobetela bino mo lisolo mwa mokuse po tokóma bisika oyo tokomi. Et puis à part ça ndeko na biso yango aza bon autokufa azalaka pe ex ya Selezino bato bayebi Selezino c'est un Congolais, c'est un artiste musicien congolais mwana njili et azala pe mina ba réseaux sociaux muto ba mafinga bato bele bayebi bato bayebi plus na image wana kwa finga do loba mambo azala na ba benga oni ba retenu te mon bato ba benga bilo na ba kombo nango so pe ayoki kanda pa fingi na eza na émission voilà c'est les genoux azala ex na ye. Pourquoi tu mentionnes ngo c'est simplement parce que kokabwana ya Ans na ndeko mwasi oyo ndenge toyokaka ezalaka likolo ya Selezino. Il paraîtrait Selezino akomaka kokanela Ans Lozolo soit disant abotoli mwasi na ye et soka zui akobimise michopo libanda nde loko esalaki Ans ndenge toyokana toyoka boyebi ba spéculation ezalaka na yebi te soki eza ndenge wana ou pas mais ce qui est vrai Selezino bandaka koloba pe bandaka koloba parce que azala déjà muta makelele nde eloko esalaki Ans alongwa France akende Belgique donc Ans akimaka Selezino ndenge toyoka de la fuite de Mahomet et de mecs à me dire il y a Ans jusqu'aux ezalaki de la France en Belgique akimane France ake Belgique nde kokabwana ye na mwana mwasi oyo babota bana mibale Ans tanga ake Belgique asali pe mo ba vie na ye na ndenge esalaki aye okutana na mwasi oyo parce que pour votre information tanga ake Belgique akende mbala moko kobala fio te baza na ye lelo to mpe kokota libala epa fio na te non Ans azalaka pe na babasi mosusu azalaka même na fiancé moko confirmé oyo bakangaka ndoki bato ba na réseaux sociaux ba oyeba makambo wana réseaux sociaux eza na ndenge ekomi lelo te parce que so ezali ndenge ekomi lelo bo bien que ba image yango mpe tambolaka nango tozwa yango na ba WhatsApp moi personnellement nazwa yango na WhatsApp na église ya Pasteur Tony Silasi bato bayebi Pasteur Tony Silasi l'homme de miracle bon ba pasteur balobisaka ba démon wana voilà yo nani okotelaki wapi bima bilo mwa bongo Ans azalaka na fiancé moko komba fi yango ekimenga et la fiancée en question bagenda kokanga ndoki na église ya Silasi. Ce qui a fait que tant ba image wana etamboli nde Ans akokaki soni wana te aboyaka fi wana ouais parce que bato bazana bato balobaki non akimaka mwana mwasi oyo mpona mwasi oyo abala lelo non
et ça la question sur non non simbaté parce que imagine quand même dans artiste à saler là on coûte même émission dans la émission là je crois pas il y a Johnny na évité son na sanité Johnny il y a une pielo à la tête de Jésus son na sanité na évité ceux qui pas artiste na chroniqueur mais on dirait pas Johnny je sais plus et ndenge ça là que simbaté na moi so bakanga ndoki après bon na évité ceux qui après fi wana na bala wazana et bref na mukuse bandeko na moi mon coussé fallait to betara même moi lisolo moi parcours en gros pour na bat ba comprendre parce que bat bazo kaka que non moi c'est en sakufi moi c'est en sakufi bat musu ba kanza que non eza maman na prière les ali moi na ans au bomoni na miniature ba sala sala ba émission na tata na e depuis ka mama kalunga aloba que moi na zoye bomona moi na ba fiche kepe lisusuté certainement peut-être maman na pekisa ou encore famille ba solo ba aloba que non désormais moi na akota susu makambo na yo mais tu es prière moi c'est qui sera biso moi mayele bon depuis que ba mambo ansna mama kalunga tout tout monde en sous prière certainement ezaka rapona ndenge ba mambo kendelaka kombo na moi ne bima moi na zara mentionner akata ba mambo na bango mikolo tout ça mais ndenge ansa finga mama kalunga longi mabe kalunga lobi que non moi na ya zwanga hein ilo moi ba jarwana moi na zwanga bref tu es solo na moi to zongi na on souhaite donc to mentionner parce que ils en a battu balo que non moi c'est en sakoufi c'est important ils important to mentionner ou encore to expliciter voilà to expliquer clair que ou akufi aza mama ya bana na ye de moi soit bengi sakaye na poto donc mbali boso ansa poto c'était elle Arlette la maman muta bengi sara ans par rapport à cause ya décès et ma version c'est vrai zobi makili ki libino boyebi spéculation en tout cas on est en raté surtout chez nous les Congolais ceux qui likama likambo problème en tout cas ba marambo bi mara belé ba live salemi bato balanda ki live yande na biso et c'est de Panama ezaki na TikTok ezaki na bato ba ko mata y compris nièce ya moi so pas mataki azaki contente te azaki d'accord te na babilo e baneko lobama pona mama leki na ye oyo awuti ko kufa amataki alobi o akufi aza mama leki na nga leki propre ya mama na nga biloko bozolo beza yango te abelaki et puis après se rétablir aloba maladie abelaki te alobi kaka abelaki et puis après se rétablir mais ayoko chiter siko par rapport à maladie yango chiter c'est maladie yango abelaki o memie na liwa c'est la version ndenge toyoki il paraîtrait de on a biso ya mwasi aza na opération asalisa ano bato baebi ano opération ya ano pona ko kondisa estomac o maxi bondo asalaka tanga ya poto sika bato bamonaka maxi tango maxi akondaka baebi maxi akoma penda Barbie taille 8 ka bondo e moko bomonaka na période mo maxi akondaka koma penda Barbie certainement longola na ya ngo et on a besoin de la opération à non mais il paraît trop opération ils ont ya calaiser le lot plus de 15 ans passé mais sauf que on dirait et comment qui ko déranger monter mais comment au sale pas si so pendenge nini ne fallait on dirait ba kene ko refaire yango et là au moins ba jarwana et on te meme na lewa on est en quoi ba version mususu ezake bino bobika ba congolais ne bazaba to le bébé le no tango angsaboya ya comment robela motema souci mobali et voir même à salaire dépression comment à belarapé motu honnêtement le boma voilà et yango ne motu ba répercussion wana motu sali ke akufa et mais mingi zo tourner tout autour ya chirurgie et mingi zo tourner tout autour à chirurgie ba mso ba lobi non c'est dans ses habitudes ya ko kende olongola ba graisse na libomo bien biso ki bien bio ke longola ba graisse na libomo et tout ronde kenaki mabe bref quand nde toyebisi bino ndenge toyebisaka bino ke biso tozana mpona kopesa toli soki ezalaki ndeko abelaki maladi moko eza naturel gloire à Dieu liwe eza nzela biso nyonso maladi motu to akobela apema na kimia mpe à son âme bacondoléance na famille na ye na Anse Lozolo mpe na bana na ye mais soki eza par rapport ya ba chirurgie ndenge bazolo ba c'est vrai tozo confirmer te tozo affirmer te tozo ba pété que za bongo te parce que ekoyi pe kozala solo kande baloba mai ninga na rapamba te to profiter ka to pesa conseil na bandeko basi les amis
Bible ezoloba tango nzambe akeli mutu. Tango akeli na mokili parce que nzambe akela na mokili avant akela mutu. Akeli ba plante, akeli ba liminaire, akeli moi sanza tout Bible ezoloba chaque création parce que akela nyonso mbala mote akeli ndambu lelo akeli ndambu musulobi pendant 6 jours. Mukolo liboso tango akeli la Bible dit l'Éternel vit que cela était bon. Et loko akelaki. Deuxième jour pareil, troisième jour. Mais tant nzambe akokela mutu na 6e jour, Bible zoloba, l'Éternel vit que cela était très bon. Donc création ya mutu, ezala perfection. L'homme azalaka parfait. Pourquoi? C'est simplement parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc nzambe akela mutu na lilingi na ye. Avant que la moto qui faisons l'homme à notre image. À quel alobi cela était très bon dit la Bible. Donc moto à la perfection. Maman et papa et yo oko quitté un matin tu te réveilles comme ça. Oh non misunange ezami ke mingi, to ezami nene mingi fona ke no kondisa ngo. Non, tu peux pas faire ça parce que nzamba za zobate. Makomi zolo baba pesa ka e conseil était out. Bible sur le baba pesa ka conseil te. Tant ou pas bana ko sala mokili conseil azala te, c'est lui qui a décidé et a jugé bon. Mutu moko ta senga akelama na mokili. C'est Dieu qui a décidé dans sa souveraineté. De toi tu ne peux pas. Oh là là un matin tu te réveilles comme ça, non ma belo angeza mikemi fona ki no vimbisango, ma belo. Attendez. On peut comprendre ceux qui ont le mot et commis neti malade to anomalie moko na nzoto. Oh, que médecin a recommandé le but que non vie santé au monde il faut et l'eau boyba opérer pour na boybo. Mais quand yo moko comme ça d'emblée il faut que no ba oh non na ke ko katisa na ke ko zongisa na ke ko bakisa ko bimisa ko kotisa bande ko na ngai batu bazo kufa trop pour votre information ba likola ba biloko na début année na tshela rabino émission mo ya mwana mwasi kitoko abana ko pola matako chirurgie kenda soki ndenge nini esa soki ndenge nini ba morceau eza kokweya matako eza kopola bomona biloko wana bato bele bazokufa année passée ezali na fille moko avanda na Hollande siko eloko elekelanga mingi bato ebele basala biloko bazala kitoko okaa mwasi kitoko mais tu cherches quoi siko soki oza déjà bien okeluka bangambo bongo bato baza tolobake. Parce que naturellement, il y a des gens qui sont moins beaux ou encore moins belles. Il y a des gens qui sont makasi normal. Si vous bon bateau auto lo ba penza que non o ale ngumabe ba osani. Moi jeune fille moi congolaise na Hollande l'année passée, je crois ils avaient na ba été Karaboy. Fille wana ina osali cette opération ya libumu. Bakata libumu sikoyo et ba poso ediembelaki so pe ba poso bana ko diembele lo mo ba jar wana siko kendaki ba serré yango nde na ko kende wana zonga asute na Turquie na Londres pe je crois c'était aussi l'année passée de commence moi congolaise pe abala mundele akenda pe Turquie ko katsa libumu bande ko na ngai bato bele ba okufa likolo ba chirurgie eloba te yo kanzaka ya te kuna eza bien te o wana sala bien te kuna nsongola kendaka ekendeleka na bien te parce que c'est ce qui se passe souvent oka mutu akoyeli likama mutu nsola azwa leson azoloba te c'est que ye ezalaki nango kaka etangamaki ngai kozala nango mama papa faites très attention na mokili oyo mwasi mabazala te mobala mabazalaka te même mutu okomona aza la plus laide aoza toujours na mutu akolinga ye kana elongi ne wana ya mabe kana masoko pla wana kana tolo ya papa la wana. Est-ce que vous savez que ezana basi obazana mabele moko na ebite so boyebi. Moi je connais une tantine avant na pe musika te nanga ko to ba ya koyoka ngai azana libele moko maana mobala bala na mbongo abota na yebana baza bien siko loba nini. Donc les amis vraiment toujours aussi bino na bolingo nzambe milinga milinga parce que tango milingi te ndenge nzamba salela yo tu pêches devant Dieu ozosumoka et kotinda toujours na ba dépravation na ba mamoro boy oyo kopesa nzambe lokumu te et ozala bien te ozala na avantage na yo te babilo on etia baboye. C'est vraiment triste et regrettable si cela est vrai. Asa trop jeune nde on a biso
ya mwasi akufika boatiki bana ye. Ça fait trop mal. Apprenez ya komilinga. Boy ba komilinga ndenge ozali ndenge nza makelelo na mukuse na yo milinga na mulai na yo milinga na kokonda na yo so pe nzoto mike na yo milinga na munene na yo milinga. Accepte-toi. Muto akela eza nzamba yebi pourquoi kela mutu munene mabundi et je sais pas moi tolo je sais pas azanzambe vraiment et puis c'est pas si peu mawa personne encore une fois de plus ba sincère condoléances na famille na ye na ba na ye na papa ba na ye na ans et puis na ba congolais tout et nzamba zora lokumu ouais parce que lui aux autres circonstances de rendre gloire que dire c'est la vie liwa nzela biso tout et on a profité na lo bana yo zo landanga ayeba kité ndeko ayeba kité ke lelo na miso nde to sola obenga mebembe tant abanda olia maramnyo sozaki bien azaki normal parce que quelques jours passés azaki na fête ya niesu neve na yemo balaki na Belgique. Elle est en bonne santé, en forme, si je peux dire. Ayeba kité que dans quelques semaines ou encore dans quelques jours obenga maman oui. Maman de même oyebite papa oyebite ni nezo zela yo lobby ou encore après lobby. Et na mokilo to ya bapaya na mokilo to ya ya nyongo muto atchaka biso na mokili za nzambe atinda biso na tina. Rassure-toi que mission oyo yela ou accomplir ango. Ah oui, c'est très important parce qu'on rendre compte. Il y a les bosso ya mibale kobosa na raté que okufara un jour. Sur ce, il faut ba komi batela pe komi lengela pe kozala prêt. Parce que quand on a biso to loba ka yeba kité de même yo po yebité na oswele to liwate na lobi pete ko okufa lelo tout comme okufa lelo tout comme okufa lobi ata après 50 ans okufa kaka ata après 100 ans okufa kaka siko tango okufa nzamba otuna yo na mokilo uti mission na tinda yo okokisa osala mon ami pour rater ou louper mission oyo nzamba tindelo na mokilité. Rassure-toi que tu as Christ dans ta vie. Nimela sur le rôle mokonzi pe mobikisi. Mokonzi fait simplement dire maître. Donc au komina c'est il y a obligation na ye, il y a ma commandement na ye. Il y a volonté na ye. Yoka tosaye. Et osala yo bolamu. Linga nzambe ya. Bongisa relation na yo na ye. Pesa vino na Yesu. So pesa vino na Yesu. Et que moi bilinga ezali rassure-toi que au bongisi. C'était ça pour aujourd'hui les amis. Et pour le bamingete, si c'était votre première fois, abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta comme moi, c'est la grande dame. Tous là pour conseiller. On est là pour nous parlons de tout, mais nous conseillons selon la Bible, selon les Seigneurs. Abonnez-vous massivement, faites large diffusion, partagez. Likez, commentez, surtout activez cloche de façon que ceux qui émission et quotidien automatiquement. Et il y a retenir l'émission le lezaki on a vu sur Ans Lozola ou ko perdre maman ya bana na ye. Ndeba tumsuba loba mwasi na ye. Oui azaki mwasi na ye. Mwasi wa bengise na poto penke bakabona babota bana mibale. Donc bakabona ndiko tikala anspakenda. Tu es si raison te, mais ils ont envoyé en avis. Et celle qui on a besoin d'un article là qui, bah réalité, bah matin qui était bah kokoso maladie, hein, parce qu'ils ont parmi la version Toyoki et celle qui est le long de quoi ça son abisoté. Il y a un autre petit toli, la vie bien aimé et il va commis l'anglais parce que lobby au éviter lobby zalaya nzambe doit rassure-toi que tu as Dieu pour na attention que le loli weye écoute yo na position o esengeli o elongo bani que demain ou que na kimia parce que c'est pas tout le monde qui repose en paix ndenge to mercenari peut repose en paix repose-toi en paix et repose-toi en paix c'est pas tout le monde monde muto na reposer en paix muto na reposer en paix et a muto za ina Yesu non seulement za ina Yesu atambola na obanga nzambe sans cela et ça le contraire à paix et ça tourment
c'est dans la Bible. L'histoire à Lazare, dans l'homme riche. Et c'était ça. Tout le monde est que Dieu vous bénisse de bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye.